Bandeko babolingo mbote na bino banso bipaye binso bie bozali kolanda biso na biloko biye. Baike okati ya mabale mabango bakomi tuna mkoyiba timba pe équipe nationale na kati ya régie des eaux po ya kosala nini. Ezali motuna monene mpo ya biso banso. Ntina ya bokomi wa biso awa ezali mpo te tolobela makambo mai mabomeli. Boyebi na bolamu te mai yango nde ezali lobiko la biso bato kati ya mokili mwasi. Nantina te lelo tokoma po te tosolola na mokambi ya régie des eaux. Ndeko Clément Mubiai Kanchama oyo azali bongo DG ya régie des eaux a yanoli na mbela ya biso po ya mokolo malelo po te tolobela mai matali mai. Boyebi na bolamu te mikolo mileki président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki bandeko ba régie des eaux na bokambi wa Clément Mubiai Kanchama DG P na mokambi wa SNEL elongo na ministre ya énergie mpote balobela makambo mamtali mai okati ya ekole ya biso République démocratique du Congo mobimba. Ntembezali sok mukete lelo tozali lokola bomeseno na ndeko Zulu Bulembi pe mama Solange Kwale elongo na Ngaime pe ndeko Jimmy elongo na Ange Kassa baye équipe munene ya équipe nationale toyepo teto solo na bino bozangi ba moko kati ya biso Sylvie Bongo oyo boyebi match maleki azwaki mo Ikonongo pe Ikonongo ewana nano esilite na kalisite minganga bazali komipesa pote bakoka bongo bongisa moi mbeba esalaki na kati ya lokolo boyebi match ya foot ezalaka likambo linene ndeko Clément Mubiai Kanchama DG Mbote mingi papa batimba. Alors tina ya bokomi wa biso awa ezali boye ezali likambo litali mai boyebi na bolamu te kati ngumba mokonzi Kinshasa kasi tokoloba te Kinshasa yango nde ezali République démocratique du Congo te Kinshasa ezali se ezali kolakisa République démocratique du Congo elingi koloba capitale ekolo ya biso kasi bituka pe bango bazali na mposa ya mai mabomeli bolobaka pe tolobaka biso banso te mai yango nde lobiko ya bato tolingi toloba yo bando komi awa mibu misato mi ozali kokamba régie des eaux okutaki mikakatano mike makambo maike oyo tomoni te mwa mbongwana ezali kosalema mbongwana na oyo etali mai kasi mikakatano mi oyo koyebisa na biso yebisa biso na tango komi okutaki régie des eaux ndenge nini pe ozali komema yango ndenge nini. Merci beaucoup. Accenté. Depuis Tokomia wa Olobio Moko 3 ans, bientôt, et à peu près 4 mois de plus, Tokutaki régie des eaux, société monnaie et à l'État. Lelo est comme ici 80 ans plus 2, ça fait 82 ans. Puisque tu as 80 ans parce que tu as fêté 80 ans en 2018, décembre. Nakutaki régie des eaux. Ezalaki na mba mikatano mingi ça ne nous a pas empêché pour faire tomber les bras avec les cadres que nous avons trouvés, le personnel, le métier, makanisi ya biso nyonso ensemble pour toloka ndenge nini ya ko surmonter ba difficulté nyonso wana. Préoccupation numéro 1 ezalaki mpa tofandisa production ya mai au niveau oyo tokutaki yango. Mais ce n'était pas facile. Puisque 80 ans,
ba machine mingi et vieillir et commis déjà bimbalabab. Ba panne à gauche, ba panne à droite. Entrant, il y a que ce qu'on a maille est comme potable, vivable. Et c'est là qu'il n'a pas mis mingi. Et à l'heure d'aujourd'hui, est commis plus que difficulté au Tokotalakao. Bah, abonné même. Vous allez que principalement l'État, les conservateurs et abonnés pour toute la République. N'a pas institution officielle. Vous allez que depuis tout comment qu'il y a aussi de l'eau. N'a pas de difficulté, nous sommes tout s'aligner ce point, tout un programme à court, moyen et long terme. Surtout, l'investissement il y a 6 ans, et pas à l'État. N'a pas partenaires principaux, il y a Bissotozan, n'a pas partenaires à côté à l'État. Banque mondiale, KfW, les Allemands, Union européenne, Croix-Rouge, Banque arabe, Banque africaine de développement, nous sommes ça côté Bisso Maboko, en plus il y a l'État. Niveau où est depuis 3 ans, nous directement en résumé, Tokotaki niveau de dessert à 27%. Mais avec apport, il y a Tata Mukonzi, chef de l'État. Oui, a commis un pouvoir après une année de notre règne ici. À Pessibiso Ngouya, à Pessibiso possibilité, il y a Kobakisamboa Bouquet. Le pourcentage à l'heure où je vous parle, la desserte en eau oscille 29%. Ça, tout ça, Bunda, pour Matisango. Comment, après, comment est commis déjà le bâtiment 2%. Alors, 27 na 29%. Oyo lobby. Moi, mi balewana. Pour te régir de jeux comme à Penzana et Sikanango, et Sengeli va pourcentage. Objectif pour les Zanango et Zappa, tout bête à Boutou, pour d'ici 2030, pour qu'on a plus de 60% de dessert. Parce qu'en Afrique, la desserte, c'est 66%. Pour toute l'Afrique. Ce qui veut dire qu'avec 27% au Tokotagao, alors qu'Afrique, c'est 66%, il y a des pays qui ont 90% et même 100% de dessert. En Afrique, n'a pas 27%, il y a la République démocratique du Congo. Voilà, tout ça comme on a 66%. C'est une honte, surtout pas dans la République démocratique du Congo. Et c'est très grave, puisque parmi les pays et l'Afrique, le pays le mieux doté en ressources d'eau potable, d'eau douce, est la République démocratique du Congo. Avec le fleuve Yamunen du monde, Congo. Avec des lacs, sans oublier des rivières, des ruisseaux. Et surtout au souterrain. Il y a des forages surtout dans les coins les plus reculés.
où il n'y a pas de dessert, il y a Régie des eaux. Alors ndeko DG mutuna munene oyo po eza kobangisa bato balobi te na sanza toza na yango ya décembre Kinshasa kozanga mai yango bazali kobanga kozanga mai na mboka munene kwa Kinshasa eza ngambo yo lobi boni Kinshasa menace ezali pana kozanga mai mais toza kosala nyonso kwa Kinshasa ya fin de l'année malgré volonté ya bamususu parmi nous oyo balingi kokomisa makambo ya mai makambo ya vie ya bato na makambo ya politique mai eza na politique te eza na couleur te bumboyi eza kotala parti politique te mais bamususu baza kolinga à partir ya mai wana basali ndenge nyonso mpo bazwa prétexte mpona koyesa bamususu toza koloba yango polele mais toza kobunda mpo tokomisa makambo nyonso ya mai na niveau ya boye te malgré difficulté malgré souffrance oyo toza kosouffrir yango dans notre chair et dans notre âme. Merci pour na malobo pesi ngai papa Koyi, merci pe na mokonzi ya Régie des eaux DG Clément Moubiayi Nkashama ndenge penza asepeli lisusu te équipe nationale ya awa pona kotuna ye mituna mbala suka oto yaki awa na bandi ezalaki na mbulo elekaki ezalaki na ebandeli ya mbula na sanza ya misato soki na bosani te na mois de mars nde tokutanaka mpona kosolola na yo nasepeli koyoka DG avant pandémie oui ezalaka avant pandémie nasepeli koyoka DG ye moko alobaki makambo ya mai mpona mboka na biso Congo eza soni bon soni yango ya liboso elati nanu ye moko mpo ye nde mokonzi ya Régie des eaux simelandi mpe population nyonso oyo biso tozali kasi DG olobi awa te okutaki Régie des eaux na 27%. Il y a dessert en eau potable. Les lobos bakisi 2%. Tant on peut biso toyaki a en mois de mars au lobaka na biso ka aboye que vous boza na 27 bozo sa makasi bo bakisa. Bon naza technicien te na ebité ce qui na 10 mois kaka 2% wana oui ça va c'est bon parce que na maloba na yo au lobaka te au sa makasi okomata na ba 60%. Donc 60% il faut tozer la 2030 pour nani. Toza ko bonda pa ko kendango malembe vers le haut avec demande ya soutien ya bato nyonso ba congolais nyonso ko banda ba o ezana bazana pouvoir ya ko faciliter biso mission na ba population oyo ba consommateur mutuna boto apesa baboko kwa tokobisa go na 60%. Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile, surtout que le président de la République a tché bino maboko toyokaki ke ba masini ya sikaye ba moto pompe ye pour na ko renforcer ba usine oyo ezali kasi oko expliquer population ndenge nini penza pour lelo baza pena elikia te tokoki kokoma na mai 24 heures sur 24. Tout ça qui réception na usine ya Ndili bana mona ki bilote mais bobona ki ba bilili lokola ezakona na ba image pompe ezakona na ba matériel électrique na usine ya Ndili soki bolingi boke de bona filmer ango para kolakisa bantu nyonso kolakisa ngo. Tout ça grâce à chef de l'État. À peine entré, Longo Yanaye a pensé que Maï na l'itilique et ça denrée mi balai très important pour la vie Yabato. À l'Obakan, on a mon côté, à Pessi Mbogoraye.
18 millions pour la SNEL, 18 millions pour la régie des eaux. Mais Bisso, sur 18 millions, de toucher avant formation à gouvernement au Ezanankou. 11 millions 700. 11 millions 700. Le cola, chef de l'État, moko a ce programme pour tout répartir mbongwana presque pas équitablement, mais à partir il y a point au Zanaba, Pokos Mingi, à travers toute la République, au Senga, intervention urgente, tout ça quand même, acte. De répartir en haut. Suivant la province où il va indiquer Bissau. Lelo mingi to banda Kinshasa tina ba province mususu esika mai ezalaki koleka te eza koleka siko mususu ba travaux eza en cours mususu elingi etelema me toza kosala nyonso mpo etelema te parce que mbogo oyo tolingi tobakisa ya 6 millions 300 oyo etikali depuis gouvernement Bakoti, depuis septembre 2019, rien n'est venu encore s'ajouter à tout ce que nous étions en train de faire. Donc, déjà, ce qui est là, gouvernement Baki Selibino, Ndambouane Etikala, il y a 6 millions, quelque peu beaucoup que ça, 18 millions, Mobimba, ou la Kamaki. Les lots, au Penza, comment solution est comme monana, na ndenge ba machine mususu PCI bato penza ba koloba ke oui to moni penza te DG na biso ya régie des eaux a komisi makambo na esinka oyo esengelaki solution ko bonana par exemple ba groupe Bontopompo ana oyo bala ko ba mobia ya ibaki mbongo yango ana ikobaki yango ana jusqu'il n'y a pas longtemps bazagolo bade wana te azako kosa asobaki a machine te machine yangwana esengeli esalama pendant 10 mois na République fédérale d'Allemagne na France na l'air ya goti yango na bateau ti ekobawa la pièce de rechange payé nyonso nyonso ezakona okende kutala na bakesi ezakona mingi tozwaki à peu près 5 conteneurs nyonso ezakona na ndili wana mpona koinstalle machine wana il faut bogo na lero oyo okutuna ngai eske naza na mbogo wana naza nango te mpona koinstalle machine wana puisque tokoti yango boye te il faut construire des massifs kokotisa lokola eza wana tokotisa ye dans construction moko pour ezala bien consolidé na kati pour bouger te pour ezala mouvement te pour un fonctionnement normal mais ça wana esengeli pesa bongo ezalaki déjà prévu mais lokola 6 millions 300 ezako ya te soko lobi lelo eya bokomona ndenge tokotetia machine wana soki eye te bokomona mikakatano na bamikolo etu oza nango tie peut-être bébé oui parce qu'il faut toujours payer à l'heure où nous parlons fournisseur atindi expert oyo ayaki depuis kala pendant 3 mois mpona kosala baétude na biso mpona kofabrike machine wana akomi awa depuis le 8 à part 6 millions 300 wana l'état aza na droit ya kofuta biso consommation ya instance officielle toti lelo toza kozela mbongo wana eloko moko eza kokuta te kote wana ya trésor public soki mongo eza te peut-être la machine ekovanda kaka ndi wana eza biloko eza kotala biso na bino na bakonzi na bato nyonso il faut chacun apesa oyo akoki kopesa toyokani l'essentiel misala esalama normalement
na bayi bazali kolanda biso bino banso boyeba te toza kolobela mai oyo bolobaka na basite banini na base ya écran bokomona banimero moto na moto asala SMS atuna motunu wana maye mituna yango nde tokozongela su DG poto tokokosopela yango. Alors Gilles Boulembi. Merci Kulutu Konyiba Timba ndeko directeur général alanga nzemo moko ayemba mona mbala lelaka te mosusu kuta kena lobi système chemin de fer, l'homme doit se battre malgré ba difficulté o uti kolobawa mais population sera telle kama mai atalaka régie des eaux lelo na monoka régie des eaux ils a deux entreprises et na monoka population ils a deux entreprises zo bima na monoka population SNEL na régie des eaux lelo toza na régie des eaux yoka mituna na ngami balé d'abord mai na Kinshasa ezate malgré ba difficulté à SNEL et à régie des eaux mai ezate. Est-ce que c'est normal en plein 21e siècle population bana kosambela nzambe mbula ebeta pa bimisa ba bidon baba na kosukola batiaka ba détol na kopesa ndakisa na ville Kinshasa mai ezate quartier Funa 2 commune à Barumbu mai ezate ça fait 3 mois. Oh il y a un tuyau à régie des eaux les canaux c'est à pont Bokassa sur le côté stade du Vermeil à Bokassa pont sur mon réseau mais mai ezate na quartier wana ça fait 3 mois. Bana ba classe na tongo fo bala muka 4 heures bazo sambela po mbule beta bacha batono. Est-ce c'est normal en plein 21e siècle batbale la mbula e beta po basukola wana liboso mi balé déjà lelo lobi mbongo ezate po na kotia ko placer ba matériel mais déjà peuple zo talayo bon mbongo to futaka facture ya mai musala nango ni na régie des eaux. Merci. Bon bo futaka bino nyonso bo futaka ngote ba mususu baza ko futa ba mususu baza ko futa te. À l'heure où nous parlons na abonnés domestiques tous en près de 100 milliards de francs congolais à récupérer à Kinshasa ici. C'est pas fouta. À récupérer na maboko ya ba abonnés 100 milliards de francs congolais. Et pas à l'État 341 milliards de francs congolais. Bongo nyonso wana soki eza kokweya na kesi ya régie des eaux tokoki kolela te tolaba makambo polele ndenge ezali lokola eza kokoma te yango wana toza kolela lokola balobaki soki mwana mobali alelaka te mais balobaka lisusu mpe mokolo soki omoni miso na ye ekomi deja rouge eza ndenge ya kolela ya mokolo donc ya DGR oyo esi eteli kuna na kati omoni eteli omoni bien eteli. Bon, vous avez bien dit Kinshasa est en mai, na bakati mingi. C'est vrai. Kinshasa, tozana 5 usines. C'est 4 plus Oya Muke wana ya Baluku. 5 usines. Et ça a été prévu n'a pas près de 5 millions d'habitants. Depuis plus de 10 ans, Kinshasa est commis la population au Eleki, tout ça autour de 12 à 15 millions d'habitants ici à Kinshasa. Kaka, la capacité d'installation au Yabassin, c'est 550 000 mètres cubes par jour à Kinshasa. Capacité nominale, 550 000 mètres cubes installés. Mais le problème, il y a panne, il y a vétusté, il y a équipement.
exact 550 000 mètres cubes. C'est Kiti. C'est Kiti. Ba calcul autre ça là que la population est à Kinshasa. Il faut nécessairement tous la possibilité de produire 1 million de mètres cubes par jour. Ce qui manque, il y a un déficit d'environ 450 000 mètres cubes nominal, ou peut-être plus que 600 000 mètres cubes par jour qui manquent ici. Il y a encore tout au Bonda, na problème na solution optimale pour où il y a mouké wana tout ça qu'on répartir en go suivant où il besoin de l'estage il y a maille. Cette journée ici jusqu'à 13h tu peux possibilité na bato ya quartier na commune ya Goy. Après tu kangé la bavane qu'on peut sa bamususu et bazanango peut-être le lendemain et ça et comme wana surtout na ndenge ma installation ya réseau ezali na Kinshasa bato nyonso e ba komi déjà na kovanda na bakolide lokola campus lokola Mbiza na manque ya courant électrique oyo ekoki ko refouler mai wana kokoma na ngomba difficulté ezabi ke côté wana par manque tout simplement ya électricité tokoki ko refouler mai ti dans ngomba wana. Si vous le voyez bien, solution où il y a moyen terme, c'est la construction de nouvelles usines. Vous voyez, Lemba Imbu, Nandili Brasserie, Tokotisago, les travaux sont en cours. 50% des réalisations sont déjà là-bas. L'usine est là, vous pouvez même y aller au temps des travaux gigantesques. L'ozone, travaux et bandits. Kaka, à l'heure, il y a président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout ça, n'a pas deux usines en construction. Tout ça, na usine en Misato, ils ont déjà étudié. Ngombe le Tendele, côté il y a sud-est, sud-ouest de la ville. À partir il y a rond triangle jusqu'à frontière avec le Congo central. Et ça déjà dossier est à niveau du gouvernement. Parce que étudiant une possibilité pas tant qu'il n'est pas y a chinois pas ba pesa biso mbongo wana pana kosalango. Nyonso wana par rapport à la usine ya kala. Tout ça côté ya système où ezalaki ezako se poser na Kinshasa, c'est manque de stockage ya mai. Tout ça na ba château te na Kinshasa. Ya mai. Lokola lemba imwana projet ezali na accompagné de château d'eau qui sera construite. Mise aux zones na njelo mise à construire le château Moussoussi à Maïkouna. De manière que, au lieu pompe et ça là, du 1er janvier au 31 décembre, fonctionner continuellement. Et ça a bien été. Tu refouler maille, tu tiens en stockage. Peut-être à ce moment-là, tu risques de ma pompe pas et se reposer bon bouquet. Yango tout ça que bakisa biloko wana. La même chose comme le TDD, c'est prévu 4 châteaux d'eau là-bas à construire, accompagné du réseau direct. Pour na risquer na kuta bato na porta lopango na ngai po ba otala émission ndoko sudi yokutana ki na déjà régi des eaux. Na boyi problème wana po batondaka soki na yambi ba continuer na télévision. Tu es le cas na pont Bokassa. Musa na ngoni po quartier na couré maizate ndeko DG tu wana muneno le cas na pont Bokassa ya 50 Musa na ngozani
ezali pont oyo ezotraverse rivière Kalamu, hein? Donc eza conduite oui ya munene, eza diamètre 1000. Régie des eaux d'ailleurs muta surélevaki tio wana vers 2012-2013. Tio wana eza na mai, mais tio wana te muta pesaka mai directement na ba abonné. Wana ezali réseau primaire et outi na njili et yeti hein? Réseau donc eza 1000 et leki Kabambar, hein? Et leki Itaga ezo longer Bokassa et comité na Gombe na niveau ya eleki avenue du commerce et continue na tina kini mazière et suki wana. Bon, donc conduite wana ezalité pour ko pesa ba raccordement eza pona ko eza o babenga fidèle eza pona ko alimenter banda kwa batute. Mais soko za na ba problème na quartier ezali à côté à conduite wana, il faut pesa biso adresse totale parce que biloko biso tozo vivre ba côté kuna eza bizarre. Tosi to kuta ba van fermé nazo ba vérité fermé par bana ya quand oyo ya ezana na ndolo bana ka ya ndolo bake kanga ba van, pourquoi on ne sait pas. Donc vandalisme eza trop. Kinshasa, Lingwala, Barumbu, en tout cas tout était réhabilité totalement. Réseau secondaire ils ont renforcé et réseau tertiaire donc oui l'équipe n'a pas balabala ils ont réhabilité n'a pas branchement bah tiens après bah compteur partout. Donc so za ba kamoko ya ba manque d'eau na côté wana pesa biso adresse toko kende kotala yango après émission. Na moyen terme solution tout ça que tu peux intervenir siko yo pas na kutorope solution ya mai et koba quand même bien amélioré et ça construction et une nouvelle usine. 2 sont en construction depuis l'année passée. L'Embayimbo, on a mis la première pierre le 20 mai 2019, grâce au chef de l'État. Le 23 décembre, Yeboko a inauguré aux zones. Malgré la pandémie, tout ça pour maintenir les travaux. Malgré la pandémie. Troisième usine, le dossier se trouve au niveau du ministère des Finances. Toujours ministère des Finances. Ça fait déjà presque 3 ans, 3 mois. Ordonné par la présidence de la République. Parce que pour un crédit extérieur, il faut ministre des Finances à signer au nom du gouvernement. Et ça, dossier et là, et pour faire sa solution, une fois pour toutes, habitants ou basali entre triangles, du côté de Selemba ou Monkafula, si aux frontières avec le Congo central. Mesure Moussous, tous en étude en Gossikou, côté est, Nsele et Maluku. Donc, construire les usines de Moussous pour la prochaine ville, il y a Kinshasa et Koma, Tewana. Pour Bozakoloba, ma pompe banine est indiquée, mais na batio ou le wapi. Po botindi kango mai wana ezala ko bimana balabala bisika nyonso eko tsanza mai esika te ekoma et pas population ezali na ba commune mingi batio mingi eza ya kala eza ya kobeba ezo sala que soki mai ye tu eza ya kobeba mai eza kobima ezo pesa biso musala mingi ya koluka ko bongisa batio eza ko senga mbongo poto changer batio donc musala tozanango ya ko bakisa d'abord mai pour la population. Et puis nous avons besoin en bon opé sous pour remplacer batio mingi c'est comme yakala na ba commune mususu population pesi ya komata eza ko senga to tia batio comme munene. Alors elongi toza ko sala soki ma ezali ko bima bisika ezali ko bima toza sikoyo na numéro na biso call center
numéro vert et kosenga po bato ba signaler biso parce que biso région tokoza la bisika nyo sauté tokoki ko déployer ba agent na biso na bisika nyo sauté toza na besoin ya information soko information comme biso toza na direction ya distribution ya mai ya Kinshasa bango baza na ba plombier pour na ko réparer ba fuite donc toza na besoin ya information ya population ceux qui place yo zali au monique mai ezali ko bima na tio pesa biso information pour ça tozo information wana to ko s'organiser pour na ko réparer ba fuite de façon que to bebisa mai mingi te na batio mais comme la bato donc toza na besoin d'information à la population pour na ko ba place ba fuite ezali pour to réparer ba fuite wana et puis toza aussi na besoin na besoin mbongo non seulement pour na ko changer batio mais pour na ko yesa batio wana munene. Directeur provincial a reconnaître que na réseau tous a des problèmes, il y a remplacement, il y a tuyau. Tuyau ezalaka na durée yango ya fonctionnement. Bisika mususu na ba pays mususu ba changeaka période par période. Durée normale DPK c'est Pour l'acier, 25 ans. 25 ans. Ici chez nous, la première usine c'est Lukuga. Il y a 1939. Depuis 1939, Tilelo, tout ça a combien de poids? 25. Mais à partir il y a une année et demie, grâce à la Banque mondiale, nous avons reçu un lot important de tuyauteries primaires, secondaires, tertiaires. C'est-à-dire dans la ligne Nyonsoana. Ce qui est dans Njérombiza, juste mon parcelle, il y a régie des eaux, juste Pebeni, il y a Ipen. Beaucoup de dengue, au moins de dengue, Tio Izakuna. Ce que ça côté au Capi. Beaucoup de dengue, Tio Izakuna. Non seulement les appareils en remplacement, il y a Batio, ligne principale, il y a primaire, ligne secondaire. Et ça, quand on a avenue, il y a tertiaire. Si tu as na moto, tu as na compteur, na batio ya sika, et puis le reste, tu as abonné nion, c'est pas à changer paix, ou ils ont na kati yanda kunaye. Ça va DG, Toyo Kyo, Matolandio Malampona Batio. Mais une chose, Zali Yakope Sabiso Mai, Bozo Bunda Bongo, merci. Et Simba, une autre qualité à Mai au Pesa Kabiso. Il y a quoi dans ça? Dans l'ingénieur Natuna Motuna DG, s'il vous plaît. Oui, oui. Les loyo, Makambo et la biso ya kosukola maboko oyo, et la kisipe susu, qualité à Mai na biso. Bao landanga, surtout ba mama mingi ba yebita ontoko tia ba Mai na biso na kasi ya ba moi ba soano ba saeli biso surtout o eza ya pembe. Soko tali salite o ezotika na se omi leli yo moko santé na yo déjà avant na ba mboka mususu to boite to se comparer na bangote dans régime de sali 82 ans et sengeli pe to mitia na niveau to sali la âge dans régime de sali la âge mboka mususu ba kinda fungoli ka mai na robinet atoki ka yango ameli sans problème. Biso soko talima iwana yo mozo kanisi ke kokota ezokota na mabumu ya bana ebele na Kinshasa awa. Est-ce que bozo kanisa pe qualité ya mai na kati ya ba programme wana nyonso ezala ya ba 11 millions to 18 millions o bolinga bo totaliser na ba partenaire, est-ce que bolobela la qualité ya mai? Merci beaucoup madame. Question oza ko poser wana eza na lien na oyo apozaki. Na lingena koma na niveau ya qualité ya mai l'air na yebseke toko bongisa nyonso eza na mo Galiema commune de Galiema na bisika mosusu na batio ya sika de manière que soki mai ebimi na usine toute eau
oyo tokoki koservir kotinda epai ya bato, il faut toujours tout tester ango. L'eau, la qualité de l'eau qui sort na usine est potable, eau est potable. Merci papa Koibati Mabati Mutuna Nanga Souka. Le directeur général, problème sur les pas ces problème à facture. Maïzate, mon facture il y a la fin du mois, nous tel au Bandawapi. Et puis président de Bika après ça il dit 3 mois tout fout à maïté pour le confinement. Tant qu'on a confiné, si l'on dit que je les ai canés qui va abonner. Vous allez rappel. Problème, beaucoup qui la facture, mais on n'est pas DG. Parce que on a pas opposé problème à casse. Pour la Italie, facturation, il y a bateau bazana maïté. Na banza, il faut que ko kabolango na bosolo na yango. Bosolo nango ya liboye. Kozanga mai ezali na ndenge mibale. Ezali na kozanga mai o babengi manque d'eau total, c'est-à-dire que epai na yo atali tanga ya mai ebimakate. Na kozanga mai o ezali ozwaka mai par intermittence, c'est-à-dire mai ekobima na 2h du matin otie kati na otoki lobi na tongo osukuli na yango. Esika ezokota confusion yango wana. Biso na régie des Osoki, quartier Zangi Mai entièrement, et bani. Ba quartier où Zangi Mai entièrement, et bani. Pena ba quartier on a ba sa facture te. To kuki otangelo ba quartier to yebi ke mai bimakate du 1er til le 30 mai bimate. Na banza boyoka jamais que régie des Osoki bimisi ba facture na cité lokola en passe à place à sala kamaite. Non. Mai soke zangi totalement et bani na ba service technique na biso tokotika facturation tokope sa facturité mais si gasko boye soki mai eyaka ata na mouille moko zongo pendant 1 heure de temps mais 1 heure de mai on est comme felete pour y pendant 1 heure de temps c'est vrai que zo pesa passe na ba abonné ko la mukana 2 heures du matin ko luka mai c'est vrai que aux ala posa mai na 9h du matin et koya na 4h du matin ça ba uti ko limbola na DG kala mingite makambo etali problème ya déficit ya production na Kinshasa mais si kasko boy soki ozumai ndambu yozui il faut zolango facture soki te et ko sala nini rupture à parce que mai ndenge zaliwana il faut oye bongisami oye petolami na baiji na biso il faut to tekisa ngo poto zo mbongo ya ko renouveler cycle ko somba ba produits chimiques pona ko yeba ko continuer ko pesa mai alors bato belé bakansaka soka zumai na 2h du matin eza ofele te bato belé bakansaka so na moi moko na sur 24 heures soka zumai pendant 2 heures de temps mai wane komi ofele c'est faux biso to bike biso to ba service à réclamation soki eyebani ke pa ina yoma ebimakate du 1er au 30, je dis bien du 1er au 30, ce qu'on suit facture. Yaka kokot sa réclamation, loba kenga na zwaka maite, surtout ba service technique, to ko vérifier que na quartier na banda le 1er til le 30 ma ebimakite. Donc ça c'est première partie à réponse na mutuna na. Deuxième partie et ali o etali mamba gratuité l'état pesaka. Na banza to limbola ngo bambala ebele na ba radio na ba télévision pour la koyebisa que régie des eaux azali intérêt mon côté azali société à l'état abimisi mobeko que population na ba melama gratuitement puis régie des eaux aye asali truc après si bato gratuité après à récupérer on a magie nini à ko récupérer na koyebisa yo boy tozali na ba statistique so kamati période de gratuité et à qui mois de mars na avril. Tu veux que zonge la facture na mois de mai, peut facture mois de mai bimaki na mois de juin. Alors, ce que kamati ba statistique, il y a vente na biso à mois de juin. Après nini gratuité, na ba vente na biso pendant na avant gratuité. Au comment on a jamais que ba facture à jouer mataki. Na banza variation et mon qui mouké elle qui 7%. Fait 7% na et elle qui dû sur le fait il y a tarif.
omoni tarif na biso et ali l'état pesa biso on a dollar soki taux de change est varié yango pe variaka muke suivant nini variation ya nini ya taux de change. Alors kokanisa ke régie des eaux qui ko récupérer mbele to mona ki chiffre d'affaires na biso est triplé to est doublé mais ngana ko la kisabino ba statistique beaucoup ko vérifier ba statistique à régie des eaux ezola kisake facturation tout ça là qui après gratuité na o ezala qui avant gratuité il n'y a pas de variations significatives. Maintenant il est vrai que ba réclamation est bimaki o ngana mona ki na bureau na ngai consolidé na Kinshasa c'était près de 2500 réclamations. Mais na 2500 réclamations il faut que ba abonné ou surtout facturer na Kinshasa c'est à peu près 250 000. Alors ce que je 2500 réclamations au commun c'est moins de 1% ya nini ya ba réclamation. Peut-être tout ça la facturation tu as seuil na biso ya acceptabilité à facturation. Normalement ba réclamation ekoki koleka 3% te. Mais na tango facture e bimaki ba réclamation le cas qui 3% te. Donc eza la fourchette normale. To senga ki to fungola ki ba bureau spéciaux na ba agence na biso pour ba recueillir ba nini ba réclamation. Pe ba réclamation nyonso o ya ki to teta ki yango na ndenge o elongo ba ni c'est-à-dire que so mutana raison to corriger qui facture. To na ba ka ebele na kola kisayo ba statistique. Alors ti lelo to continue ka koloba na abonné soka mona ki facture na yo ya ki après après état d'urgence so a na doute nango na ba réclamation aya mais il faut ko limbola que biso to sala ka facturation boye to tikaka abonné à consommer mai na cycle commercial na biso ya liboso na sanza moko lokwa siko to ali na sanza ya décembre tout ça la facturation il y a mois de novembre et ali pour la mai ba mela qui du 1er au 30 novembre. C'est quoi que je facture na mois ya décembre mais facture to bengi en facture il y a mois de novembre. Alors si ko ndenge ni to sala kango to sala ka facture na midele mi balé abonné au azali na compteur abonné au azali na compteur bako sala ndenge nini na sanza oyo soki baleki ko relever lokola sikoyo to ali le 10 bauti ko silisa relevé d'index index auto lelo yango nde e ko permettre soki basali différence entre index o bazwaki sikasiko boina o bazwaki sans elekaki e ko bimisa quantité oyo e ko pesa consommation oyo bako facturer soki na mais la consommation na bako tielango tarif. Donc soki mutana compteur consommation na e ali calculé par différence d'index. Simple calcul, ce qui n'a pas cet exemple, ce qui compteur na comme un index 100. Yo moko abono koki otanga yana 100. Na changer le cas qui sont à qui 80 consommation est à combien 100 moins 80 et au salem automatiquement à niveau il y a ordinateur. Alors 20 mètres qui bio kozona ba ko tela ngo tarif au l'état paie ça pour to fa biso régime to sala ka talo ya maite. Ba facture na biso ali valoriser na ba tarif l'état congolais a payé na régie des eaux pour na kobimisa ba facture. Toyokani directeur. Voilà. Ngonga. Alors, to komi na sukande ko DG na ebite na maloba oyo directeur atali makambe ko melama etopé consommation alimboli mais to koliki ati mbala mususu tozwa kaka ye moko ameka kolimbola po eloko ezako boma mboka pe ya population yango ezalaki boye nga namelaki maika bikolo 15 o 15 mususu na mérite ndenge ni nazwi facture ya sanza mobimba nyonso wana tokoluka toyeba epa na ye mokolo ezali koya. Alors tokosukisa na yo ndeko disposer à tout moment tokosukisa na yo ndeko DG oyebisa biso ezala bakonzi ya mboka naloba mokonzi ya mboka oyo aza na susi ke bana bamela mai oyo ya malamu ya bopeto na ape yo na DG ya régie des eaux ezala basali banso ya régie des eaux boza boko susi na bino penza ya bozindo eza nini pona bana bazwa mai ekomela bango po Kinshasa eza monene pe tosuki ka Kinshasa te na bituka
bango pe baza kolela mai bokosala boni. Je crois que ndeko Batiba nalobaka yango polele nazalaki conseiller principal ya chef de l'État na makambo eza kotala mine énergie na hydrocarbure pendant 8 ans et demi. Nazalaki na école ya servir mboka lera abapesi ngai nzela mpona yawo ayebisa ngai mpona makambo eza kotala mai sala nyonso puisque azalaka kosenga yango mikolo nyonso lere nazalaki na kote na ye sala nyonso mpo opesa population mai dans 145 territoires du pays. Non pas seulement les villes, mais 145 territoires. Et ça, Moussala, depuis Nayaki, jour par jour, Nazaku Senga Nanzambe, a Pesanga Nyos, pour réussir mission. Puisque Nalobaki Ango Polele Awa, c'est un scandale pour la République démocratique du Congo. Je suis géologue de formation. Makambo ya mai na yebi ndenge tozanango awa lere ndenge l'être suprême, le bon Dieu, a doté ce pays de toutes les richesses possibles, même de l'eau. A baki angonios awa. 60 ans après l'indépendance. Tout ça qu'on vivre pauvrement comme des animaux. Les lois qui n'a zongi et pas ya biso et pas da babota kingai ou na kolaki. Il faut amener bouteille d'eau. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Alors que kuna bato mususu bazago vivre na maya na ko décrire angote. Mission ya biso les tesara na régie des eaux ezala ko pesa mai potable na bisika nyonso ya République démocratique du Congo. O ezako sanga moyen wana nous prions toujours pour tozwa ba moyen wana petit à petit totia possibilité ya kozwa mai na bisika nyonso. Umoni dere tokomaki awa problème o na évoquant awa te eza construction ya nouvelle usine, mais entre-temps à partir ya quantité o ya mai tozanango to bakisi pe camion citerne. Eza solution provisoire. Camion citerne na bonne fontaine. D'ailleurs, misala awana Kinshasa pa bana bonne fontaine et bandiko et Silikaka il n'y a pas longtemps. Vous allez voir au banda programme il y a des certes systématiques. Na ba borne fontaine wana. Pendant qu'on permettre bateau base attends il y a quelques gouttes. Parce que l'eau c'est la vie. Na ba borne fontaine desservie par les camions citernes naïsika de certes comité ou bien de certes ezalakima et baby. Réseau et baby. Wana toti borne fontaine. Mais eza problème, eza solution est définitive. Eza en attendant que Baïjine Moussous est comment. Et il y a pas tout
tout réseau na bisika nyonso borne fontaine camion citerne. Et ça déjà tout sombaki yango na Kinshasa tozala déjà avec 4 anciennes plus 6 nouveaux camions citernes tozala na 10 para desservir na bisika nyonso ya mide na ba esika ya ba montagne wana. Toyokani ndeko DG nakanisi kuna bazala kosala ngai elembo ke tosuki oyo etikali nakanisi toko ya lisusu tosuki te pamba te ndeko Emile Osambe oyo ameseni koyamba biso tango insopo te tokoka kokutana no tosala maso mai masengeli po totombola misala ya régie des eaux akozanga koyamba biso te tokosolola maso wana ezala mpe ba directeur lolenge loko tokosenga mpe na ba entreprise mosusu kwa SNEL bayamba biso basolola mai matali lotiliki kati ngomba mokonzi Kinshasa mpe bituka bekola ya biso pona lelo tosiki wana ndeko DG otikala mala. Merci beaucoup ndeko Batimba na ba équipe nyonso nationale. OK.